Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi akendeki kopesa confirmation indirect oyo ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali coupable te na makambo nyonso oyo bako mbata bazali koakize ye pe koloba n'importe quoi na oyo etali mboka na biso RDC. Na banzi ete bato mosusu bakoloba ete tala mama Rosalie oyo abandi liboma te makambo nini azali koloba. Me tokoyebisa bino ete bandeko babolingo telma bino bozali bakon mbata makambo tango bato balobaka bokomprenaka te elekaka bino kaka na matoi yango ete mwaye pe bokoka kosala politiki ya mboka na biso malamu ezali te po ete makambo nyonso tu balobaka elekaka bino kaka boye bosalaka analyse na yango te. Bandeko babolingo bino moko bomona ndenge nini bakom bata pe na ba faux opposant congolais mingi oyo bazalaka na poto ndenge nini baakizaka Joseph Kabila ke asala eloko te na Congo, ke Joseph Kabila eloko ya malonga asali na mboka na biso te. Me lelo oyo tokoyebisa bino ete bandeko babolingo Papa Etienne Tshisekedi tango akei na Londres akei kopesa bango confirmation mais indirectement bango ba comprendre yango te. Pona bango maloba o Papa Etienne Tshisekedi abandaki koloba eza koleka bango po ete bango lokola bazali kaka bana ya kuluna esprit na bango bazali kozela kaka Papa Etienne Tshisekedi abanda kobimisa ba parole ya kofinga ya makambo ndenge na ndenge po ete bango basepela. Menzoka nde tango Papa Etienne Tshisekedi azali kopesa discours na ye azali kozongisa bato yango na nzela sanke bamiyeba na banzi ete bato mosusu bakomituna me mama oyo mama Rosalie makambo nini azali koloba. Bandeko babolingo tango biso tolobaka ete tozali radio Zoomel 1000 biso tozali tango tozwaka ba message ya moto to ba image ya moto tokei to décortiquer yango toyoki yango malamu pe tosali analyse na yango bandeko sur 100% en tout cas tozalaka na 90% ya raison. Na banzi ete na tango oyo bato mosusu bakotia makambo nini mama oyo azali koloba me tolingi tolakisa bino pe totalisa bino ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi tango akendeki na Angleterre akendeki nde kopesa bino indirectement message na bino ba mobutiste ndenge nini boboma mboka ndenge nini bokomisi mboka na kao me mingi bakomprenaki yango te.
message ya papa Etienne Tshisekedi soki bato mingi balandi yango bokomona tango apesi discours na ye papa Etienne Tshisekedi alobeli mingi ba makambo oyo ya mboka na biso mais soki botali na kati ya référence na ye tango azali koloba kotalisa ba makambo ya mboka ba makambo ebebi na kati na mboka référence na ye azali kozongisa yango kaka biloko oyo baflama batika bandeko nasengi na bino botire attention na makambo nga nazali koloba bato ya mayele bofungula matoi tango azali koloba na bakombata to bamobutiste oyo balandaki ye mbangu mpona koyoka discours na ye na Londres soki azali koloba makambo ya mboka azali kosala référence na ye kaka ba biloko oyo ba Belge batika bozali kolanda alobi ete ba hôpitaux na Congo ba hôpitaux mingi bebi ba médicaments ezali te ba hôpitaux oyo ba flama batika donc soki alobi ete ba hôpitaux ba flama batika donc koloba ete azali koyebisa bino indirectement ete biloko nyonso to bino ba mobutiste bobebisaka ba flama batika tango biso bato Radio Zoumel Mil tolobaka ete Mobutu asali eloko ya malonga na Congo te po biloko nyonso to ezalaki ya ba flama batika papa Etienne Tshisekedi yake ko confirmer yango azali koloba ete ba hôpitaux nyonso ezali na Congo mingi esi bebi ba hôpitaux oyo ba flama batika donc soka lobi ba flama batika koloba ete Mobutu atikalaki kotikata hôpital moko ya malonga te na Congo ezala ngaliema ezala mama yemo ezala nini nyonso ezali kaka ba hôpitaux oyo ba flama batika ata mama yemo wana ezali kaka ba hôpitaux ezali kaka hôpital oyo ba flama batika ya ye kaka kotia nde kombo ya mama na ye wana sikoyo mpona koyebisa na bino bato oyo bogangaka na bino bato oyo bolobaka n'importe quoi donc papa Etienne Tshisekedi alobi indirectement ete na kobeba ya Congo ebebi mingi na bino ba mobutiste po ntango azali koloba ete biloko ba flama batika donc babandi kotala traverse ya mboka ndenge bandaki kotambola donc Mobutu nde akambi ti ndenge ayaki kopakata mbango na 2000 na 97 na 97 bandeko babolingo na kati ya discours na ye jamais atikali koyebisa bato ke bamisala oyo kutu ya 5 chantier oyo balobaka ezali na yango makambo ya lokuta atikali koloba yango te pe atikali jamais kokritike ba œuvre nyonso tu Joseph Kabila azali kosala na Congo atikali kokritike yango te mpona koloba ete papa Etienne Tshisekedi tango akendeki na Londres akendeki nde po apesa bino message na bino ba mobutiste indirectement ke mboka bobebisa ba hôpitaux oyo bino bosalelaka ba Belge batika bakisi kutu ezalaka te mais totikali komona te esika akritike aloba ete président na biso ya lelo aza kosala eloko te ou bien bebisi boye mais silence na ye na makambo etali 5 chantier c'est que alobeli bino mingi ye moko azali koyeba ete esika oyo bato ya deuxième république baeshuaki Joseph Kabila a réussir bandeko ezali seki te bino boyebi ndenge papa Etienne Tshisekedi azalaka bino boyebi soki afungoli monoko na ye ndenge alobaka mais na discours na ye oyo ake kopesa na Londres aza kosala kaka référence mingi na babiloko ba Belge batika donc soki azali kosala kaka référence na babiloko ba Belge batika alobi ebebi donc toloba ete pendant 32 ans nyonso donc loba ete na babiloko nyonso ba Belge batika bosokipaki nango malamu te yango ete mboka ekei na kao
bomoni bamemeli bino message na bino kaka bino bokanisaki ete ayeli bino message mpo ntango mosusu aloba ete kabila boye bie boye me amemeli bino kaka message na bino moko mpona koloba ete mboka oyo babiloko oyo baflama batika tina lelo nyonso to ekomi ya kobeba. Donc koloba ete mosala oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo azali nde kopeye bapoka se mpo ye nde sikoyo abandi kobongisa korepare babiloko nyonso tu oyo bato ya deuxième république batikaki batalaki ata miso te babebisaki lelo oyo Joseph Kabila abandi kotonga malembe oyo ndenge balobaka ete molo ti tokokoma. Bandiko babolingo nazali na esengo mingi mpo ete bato ya mayele soki bolandi discours ya Papa Etienne Tshisekedi esika moko te. Papa Etienne Tshisekedi a critiqué Joseph Kabila mpona koyebisa bino indirectement ke président Joseph Kabila na minute oyo ye nde moto azali kosala mpo ete Kongo na biso wana ebima na kati na mikakatano. Bandeko soki totali malamu na kati mpe ya discours ya Papa Etienne Tshisekedi alobi mpe likambo mpenza ya monene te oyo kelelo soki mpe azwi bokonzi ou bien akosala nini ou bien akosala nini alobi yango te mpo ete makambo nyonso to alobi yango nde tozali komona meme na batelevizio Joseph Kabila azali kosala ntango ye azali koloba ete tokotala makambo ya sante tokotala makambo ya mai tokotala makambo ya courant alors ke ezali babiloko oyo ezali na baprogramme oyo Joseph Kabila azali kosala mpona nini mboka ekende liboso azali kosala tout bomoni. Donc amemi na ye mpenza sango to nouvelle moko te oyo ke ezali ya sika oyo ke ndenge akoloba ete soki azwi Kongo akosala bo mpo ete nyonso to oyo ye azali koloba akosala Joseph Kabila azali deja kosala yango na Congo. Mpona kotalisa bino ke Joseph Kabila donc asi a clôturé bamasolo nyonso donc bino ndenge bozali koganga kaka tika boganga. Bandeko babolingo na koti na point mosusu bino moko bomonaka ndenge nini bato bagangaka balobaka ete bafemme violée barwandais baviole bafemme na biso mais epai ya Papa Tshisekedi ntango alobi likambo ya viole ya bafemme alobi kuti likambo ya barwandais te mpo nini Papa Etienne Tshisekedi etanke moto asalaka barecherche ayebi mpe baverité na ndenge babelge bayaki koprojecte baimage mikolo eleki na TV belge oyo bakongole mingi batalaki yango baye kolakisa ndenge nini basoldat kaka ya bakongole oyo ya kote ya este ndenge nini bango moko bazali koviole bamama na biso kuna na este mpe likambo oyo mosusu bandeko oyo bato balingaka bakangela yango miso basoldat oyo interamwe oyo barwandais oyo Mobutu na Ngwanda bakotisa mingi mpe bazali kobosana ete bazali mpe na kati na masolo na makambo ya baviole bango nyonso. Donc na kati ya masolo ya bato baviole oyo bandeko bazali ebele mingi mpe bazali koyeba te ntango Jean-Pierre Bemba asalaka alliance ye na bamuseveni kote ya este basoldat na ye mpe baviolaki bato kote kuna nani ayebi yango te mais mingi bazali kosala neti bakangela yango misu mais ndeko histoire ata olobi ete ovandela yango okunda yango na se ya mabele histoire etikalaka kaka histoire pe vérité ata olobi okanga yango ata olobi ete osala ndenge nini vérité ekotikala kaka vérité. Yango na bandeko babolingo ndenge tozali koyebisa bino bolanda discours ya Papa Etienne Tshisekedi malamu on dirait soki totali malamu na kati ya discours na ye amemelaki kaka bamobutiste bato bazali kokosa bato bazali koloba n'importe quoi amemeli bango kaka basango na bango ndenge nini babebisa mboka référence na ye azali kopesa kaka biloko baflama batiki nyonso ebebi donc traversé à 32 ans donc bobebisa nyonso jamais esika moko Papa Etienne Tshisekedi alobi ete biloko oyo Mobutu atikaki ya malamu Joseph Kabila bebisi jamais atikali koloba yango te bolanda discours wana malamu mais alobi boye babiloko nyonso tu oyo baflama batikela biso esi ebebi nyonso donc oloba ete Mobutu
asalelaki kaka babiloko ba belge batika atikalaki ata kosala ba entretien na yango te mpona koconserve yango malamu rien abebisaki nyonso. Me totikali komona te alobi ete babiloko oyo Mobutu atikaki ya malamu Joseph Kabila eki donc gouvernement oyo ye na nsima makambo nyonso to Mobutu atikaki ya malamu babebisi atikali jamais koloba yango. Donc koloba ete Papa Etienne Tshisekedi azali ko reconnaître ba bienfait nyonso to Joseph Kabila azali kosala na mboka. Ndeko landa discours wana yo moto ya mayele observer maloba ya Papa Etienne Tshisekedi pe analyser yango malamu okomona ete na kati na discours wana Papa Etienne Tshisekedi azali kosala kaka référence mingi na mabe oyo bato ya deuxième république basala. Alobi ba hôpitaux banini nyonso ba flama batika nyonso ebebi. Donc total a siko traversé à 32 ans ya Mobutu. Donc koloba ete ba baby saki nyonso jamais tikali koloba ete biloko oyo nyonso ya kitoko nani Mobutu atika gouvernement ye na sima ebebi si nyonso bandeko bosala analyse ya discours bokomona ete amemeli bino message indirectement mpona koyebisa bino ete président oyo bino bozali koboma président oyo bino bozali kokondane azali coupable te mais coupable nde ezali bino po ete azali kopesa bino kaka ba référence ya ba flama biloko batika ilelo bandeko na bandi soki bolandaka ba émission na biso bokoyoka ndenge nini tolobaka ete Mobutu aprofite nde na biloko oyo ba flama batika yango pe Papa Etienne Tshisekedi alobi yango lokola pa profitaki na ba biloko yango ba flama batika asala pa entretien nango te babebisa nyonso tukao yango na ete Papa Etienne Tshisekedi discours amemeli bino akei nde kaka koyebisa bino bamobutiste ete bamakambo nyonso tu oyo babelge batikaka oyo ndenge bobebisaka na ntango ya deuxième république biloko yango ebebi lisusu na ndenge ya kosakana te. Sikoyo oyo tozali komona ezali nde baevre ya Joseph Kabila oyo azali kosala na Congo atikali ete kokritike yango te po ete ayebisi bino indirectement ke Joseph Kabila azali kosala. Kokamwa Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge Mama Rosalie awuti koloba ba peuple congolais pe ba diaspora congolaise na banzi ete bino bozali lisusu bana mikete pe bosi bokomi ba mikolo bato oyo basilaki kolanda discours oyo ya Papa Etienne Tshisekedi na Londres. Discours wana ezali clair et net. Na kati na discours wana ezali ete amemelaki bango message pona koyebisa bango ndenge nini ba makelelo bango bazali kosala ke mboka wana soki ekufi lelo ezali nde bango mais ezali Joseph Kabila te. Potango aza koyebisa bino ete babiloko nyonso tu ba flama batika ebebi nyonso ba hôpitaux nyonso ezali ya kobeba pe bakisi ezali te. Donc koloba ete Papa Etienne Tshisekedi aza kotalisa bino ba référence na bino ba makambo bosala pona mboka bozala bato ya mayele bozala ba aveugle te malgré bo bandai ko applaudir kuna na salle soka alobi bobeti maboko alobi bobeti maboko mais bozala koyeba teke message wana nde amemeli bino pona koloba ete gouvernement oyo bino bozala koloba n'importe quoi or gouvernement oyo ya Joseph Kabila batikali kosala eloko penza ya mabeto ndenge ye asili komona ntango ake na Congo mais bamakambo nyonso tu ebebaki na biloko oyo baflama batika oyo nyonso Mobutu agéraki yango mabe pe nyonso tu ebebi bamemeli bino message. C'est clair, c'est clair bandeko bolanda na discours wana bino bomoni ata place moko Papa Etienne Tshisekedi a critiqué misala ya 5 chantiers po ete tangu ya kendeki na Congo ke komona kimona meso bolanda kaka na discours wana amemeli bango kaka message na bango ya batu ya deuxième république. Discours wana eza clair bandeko tala yango pe landa yango okomona pe bandeko ba bolingo na banzi ete tango mosusu bato mosusu bakoloba ete mais ndenge nini bato oyo ya Radio Zoom El Mil bazali koloba biloko ya boye na tango oyo
na kosenga na bino bolanda mwa discours oyo ya papa Etienne Tshisekedi oyo apesaki kuna na Londres. Boyoka message na ye malamu bandeko, bo observer yango bokomona ete on dirait que ndenge koyebisa bata deuxième république ba makambo nyonso to ba flama batika na ndenge bino bosalelaka yango na ndenge tokomi lelo biloko yango nyonso to se bebi nango. Jamais sika moko Joseph Kabila nani papa Etienne Tshisekedi alobi ete Joseph Kabila ba biloko nyonso ya malamu Mobutu atikaki ba bebisi. Jamais. Mais jamais sika moko tosili koyoka na discours ne a critiqué misala ya 5 chantiers alors que azali kutu ko féliciter Joseph Kabila po ete même bateau bazali pembeni na papa Etienne Tshisekedi balobi ete papa Etienne Tshisekedi azali kondima misala oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo. Yango na tolobi bravo les raïs po ete malgré bato bazali koloba yango indirectement te mais bazali koloba yango na sima ya mikongo ya bato pe na kati na mitema bazali kondima. Bravo les raïs bravo bravo po ete toyebi ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azalaka soko ndimi likambo te azangaka te kotombola kofungola monoko po aloba mais ndenge azali kozala toujours na ba blocage na mongongo soki abandi ko critiquer makambo ya Congo po ete aloba ete Joseph Kabila boye misala kudia 5 chantiers jamais ndenge azali kozoba blocage na mongongo c'est que azali kolakisa ete osali penza makambo ya malonga kuna na Congo pe tango azalaki na poto liboso bandai koloba ete na Congo basali eloko te boni mais tango ye moko ye ko kende tango ye kotoyo discours na ye échanger yango na bande kotolobaka yango tango nyonso boya tosangana tosangisa maele tokende kotonga mboka tolobaka yango tango nyonso tosangisa maele tokende kotonga mboka yo moto tikali kaka na poto awa kolakisaka bato ba théorie notre pays c'est ici ba français milai mais mayele yango po lingo kende kopesa na Congo te tala yo wana osi okoli suki ya pembe na mutu lobi okokoma mpaka ya mpaka ale na mayele ngo bandaki ko talisa batu liboso ba media na ba camera soki Congo wana boyeboy mayele kaka oza kolakisa olingi pe kopesa na Congo te lobi okomona okufi piu na mayele ngo poke nango tala mukimotema mabe ya ba congolais po pesa mayele na ye waza nango po ete implice na mboka congolais lingi kaka azala ministre po ete azwa implice na yake ndeko pesa na Congo ok ezali bongo te mais lelo otomoni bato mosusu pe ya mayele o bazali kozwa makambo na bango bazali kokende kopesa na Congo basali ba ONG bazali kokende kosunga implice na bango bazali kokende kopesa na Congo mais bato mosusu batikali kaka ba théorie par exemple ya Chakudia atalaku Chakudia tata wana depe banda ko critiquer Congo makambo elekaka na Congo ya kritikaka kaka lelo oyo soki to kebite tango mususu alingasi akokisa 40 ans ya ba critique na ye mais jamais ma yelo bakasa nango apesa implice na Congo po ete Congo kende liboso même na village na ye atikala ta ko sala logo moko te lokola symbole baloba atala Chakudia mutasala gabo rien yango na bandeko même papa Etienne Tshisekedi alobi yango malamu makambo ya ba discours il faut kotika yango ba discours ba beau parler wana il faut kotika yango ba biloko wana il faut nesko kolakisa ke to lingi mboka to kende to sangana to pesa na maboko po ete moto na moto apesa maile na po ete mboka kende liboso bo tika nanu ba distraction na bino makambo lokuta boye to kotonga mboka te po ete ba Rwandais ya wapi bo kende kotonga mboka na bino mayele bozana ngo bo kende to kende na mboka po to pesa na maile to kende kotonga mboka na tango oyo bande ko babolingo to kochela bino babilili bo tala ndenge nini ye moko papa Etienne Tshisekedi message o memelaki bakomba takuna na Londres ezalaki message o memelaki bango ya indirectement pona kotalisa bango ndenge nini babiloko ba flama batika ndenge bato Mobutu tango bayaka ndenge bobebisaka na ndenge lelo eto kokoma biloko yango zoko yebisa bino biloko yango ebebi susu moyete donc memeli bino kaka rapport po ete bino bokima mboka kala yango na memeli bino kaka rapport makambo utaki komona na mboka yango na ke kopesa bino nde compte rendu ki alobi biloko yango bebi moyete bino boyoki tala esika papa Etienne Tshisekedi a critiqué hôpital ya cinquantenaire
Jamais. Po ebi ete ba bimakambo Joseph Kabila za kosala eza ba bijou ya mboka. Bandeko. Pona ko kende mosika te na kosenga na régie batiela biso babilili tolanda ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi na discours na ye o apesaki kuna na Londres maloba nini alobaki. Tolanda discours s'il vous plaît.